Mutako batu basala musala bie bazame batu balekinga bazati banda na bango bakokate bamibuaka na bango na banzonzingi po bakoka na bango povanisa ba groupe te ko sala musa po koma scénario ta musala je suis tanine ko bimeleka ngai trop ba voyage leka ki mingi kendaka bangola batu sikate kasi pona mutema mabe ya bandeko mususu oyo bakendaka liboso na makambo nga banzonzingi tadi kitambala muto ya koselanga ba makambo ebele pa ya ba producteur bakoma efona ba fe ye moko to kutana na émission za lo baki mo deta makambo lobby ye trop bongai ye soke to bito ke na nzonzi ba pia $100 olinga ngote est-ce ye dadi kitambala memanga na nzonzi ba pesa $100 na boyang ba komangelo muzute crayon poki manse ke papa lobe crayon kakande atikela nga crayon okopa ponga na za mwana ki manse ke papa lobe ba misu bazanga ba père na bango so ba uta wapi ngai mwana ki manse. Vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokona na te kokona ngomba te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte ngana na kosa bino ba fidèle ya image ya Congo ba abonné nyonso bazo s'abonner ba bazo partager image ya Congo parce que bino bon raté parce que bobi que déjà avec la patronne soki micro simba mi boye ezanoka vérité to mais ça na kosa titre été parce que tout ça la musala lelo na cadre car émission na biso ya curiosité to tamboli to bimi boye to zumuto to monekala okaka to ngoyeba mamba batu yango to ngito yeba kenda wapi neti biso to moni sous lelo esale moi mikolo invité na nga ya lelo nazana e pembeni ya bonjour Yvonne la patronne moi Calais kala na evite vedi kala ya komona na boye physiquement mais kala na musala nazana ka toujours na obosé na ngaka. En tout cas na pesi baza Alicia merci baza si ma caméra ba o ba mona yo moi kala na émission peut-être na émission na nga to na site na nga ba kamo azala kaka Delta Force actualité ndo zate actualité net ya nini ya émission na bino ya net to na misala na bisa télévision mais na musala nga ti lelo bana na bana musala nga muteno na lekanga te nazana nga ka toujours bona esa lekanga po ba onyo sona babanga ngai seul contre tous bana na bana musala na nga muto ya vandisa musala a maîtriser groupe lelo 12 ans na télévision ba pesanga confiance na espace lokola ya RTGA chaîne amune lokola RTGA World ba vandisa nga pona confiance ya musala kitoko na sala kana vanwa ebele to banda na bango bakokate ba mibuaka na bango na banzonzingi po bakoka na bango po vandisa ba groupe te ko sala musa po koma scénario ta musala jete ngala bandi ko koma scénario depuis epa ya Kimanseke papa Lobe ti lelo nga na koma na groupe na ngamo na continue ko koma scénario o vanisa musala na mutu ani vanda resa za facilité donc Delta Force les grands léopards naza toujours donc musala ezaka nango tantôt au sali film moko au sala histoire bien mais bateau ba incarner ba rôle tam so ba kumbel makam bien te et ko sala bo et puis faut na la paix conscient que nazala sincère des outils au leka 2014 2015 musala nanga ikita ki suite anine ko bimeleka ngai trop ba voyage leka ki mingi kendaka bangola batu sikoyo bana o batikala ki na groupe nazwaki bena tamingi ya ko travailler na bango te yango pe ba pesa ke loko malamu te et pas ba téléspectateurs musala na simananga musala ba bande ko sala ba pena ke we groupe Delta Force travail kiti yango moni lelo na 2016 na biki na ko déplacer sikote na vandi na lobby compteur à 0 donc titre ya pièce eza ko leka sikoto comme na 5e épisode Lingala na chaque mercredi na 21h15 ou bien côté na YouTube abeti Delta Force théâtre Delta Force a romona compteur à 0 tala musala compteur à 0 sala commentaire sokeza kitoko to mabi ba kamwe bi kende na tikelo mikolo bebele mais yo moko na malobano kana bonga isiko ba yo ko somo ba baleki Delta Force bazati ba baleki bazati te mutako batu basala musala bie bazame batu balekinga bazati
Attends, on s'en sabe pour ça. Mais ta force en 2016 n'a refait 30 ans de carrière. Donc on a 30 ans de carrière, on a 35 ans artistes. 35 ans artistes. Mais dans le monde de théâtre et télé dramatique, 30 ans de carrière. Si on a 30 ans de carrière, on a sali dans le monde de art, na komaka scénario. Mais Nanzonzing pose à la tête. Nanzonzing na zate. Bon, Nanzonzing na zalaka te kasi pona mutema mabe ya bandeko mususu oyo bakendaka liboso na makambo nga banzonzing. Tango ba producteur mususu bakomo luka Delta Force. To mo musa Delta Force bebo luka biso e kuna bakenda ko kosela nga makambe. Ah, Delta Force azorgueillé. Delta Force bambongo bafutaka awa ya mona ngo bambongo muke. Delta Force alingi kiboye ye moko. Delta Force alingi ka kiye moko. Aya alingi ka kiye moko bambongo mikalinga ngote soka ya ekosimba to mama bana ko senge pa producteur. OK nga Delta Force ya bon de bato ande bande ko banganga tellement na yebi musala ko leka bango soki ba producteur ba découvrir nga ba responsabilité ba pesaka bango ya koma ba scénario lokola ba kosaka bango na scénario ngo ba komaka lukuta ba komaka penza bien te ce Delta Force ya na vérité pene ya scénario ne komeli na ngane na koma ah producteur lo ba non voici l'homme qu'il fallait. Vous comprenez? Et yango bande ko bangati. Yango bande ko banga kotanga na nini? Kotanga wapi? Kotanga théâtre. Ko bongo kanisi bato so batanga na ina ba yebika ko koma scénario. Tanga na ina te na botama artiste nde na moment moko na ko pratiquer art. Donc na botama artiste nga père na nga oya botanga az artiste. L'ene na biso az artiste nga la zakad. Makila ndenge ke 2 ans capable de placer ba o batikalaki ba koko sala le romote. Mais yo 30 ans de carrière. Yo mona te que maître ça qui le roté yango moi on donne que c'est qu'on a non. Yo comprendre te veut dire yo comprendre na lobby que bazui tenter ya ko travailler nanga. Omoni bana bazwa ke loko baroze loko eza na kati nanga tant naza na temps mingi ya kovanda na bango na o travailler na bango na ko corriger so bazwi tenter ya ko travailler mingi na ngai ko banda na bango te na 12 ans wana te ba na banda na bango ba misuto saki na bango voyage ti ba misuto ke équipe to alors recrutement na lo baka ke bato asika ko comprendre ba nouveau recrut on a zwaki. Donc ba nouveau recrut on a zwaki bon et pas nango mone pas Delta Force na zelarate muta vanda o ba une année 2 ans avant azo barol te non nga masolo wana ya ko umisa mutu asala soki nini te nga yango mone pa nanga et pas ya mwasi azana nou vrai chéri ouais. Moi, ça, c'est la vraie chérie, aïe, bakoloba, ça, la présentable pour le marketing à mouvement. Et puis, oui, moi, ça, oui, c'est ça, moi, ça, c'est la vraie chérie, aïe, bakoloba, ça, la présentable pour le marketing à mouvement. Moubali, pas à la moubalo, aïe, bipe koloba, oyami, lingarape, moro. Ce qu'on y a, Nathalie, on a montré, oh, le bien, aux oh ezakati neko ba ça implice na musana osala comment na umisa yo ba 6 mois ba inanete soko kuti ngai na tournage na mon espace Césaire opesa on apesi bango pe ba yaki na recruter bango ko recruter bango ba bandi pe mala moko premier film na bango ngala tiki bango na zu groupe to voyager ba ba tikala ki ba misupe ba basi muso kaneti ba nifa ba kenda ba Belgique hein et ça qui pe moi tout travail nifa as actrice déjà ça sera qui comme na kati ya groupe Delta Force alors na condamné bango te na zwa ki pena ta mingi te ya kovanda na bango yango esalaki mais moi berere pe ezalaki na kati omoni mais ntango mo pe na ye na se concentrer conscience ezongi na Delta Force azala musala musu te donc banda nazala artiste musala ngaka yango na vaje mbokino sala hein na vaje mbokino sala okasi voyage kana na compte ya art voyage to gena na compte ya art nazala musala musu te naza commerçant te nasaka na société mutu te et l'autre donc musala ngeza na ngaka télé dramatique donc musala nga yango na linga te muta bomila ngango donc soko ye pembe na ngo ngo banda okotsa ba fai na musala nga ntuka na ocha musika bongo kisi bando lingela baninga kisi RTS etikala ya yo baninga balongwa non ngaza grand léopard ngaza le grand léopard donc léopard balia ka été léopard mela makila donc mutu léopard balia ka été léopard mela makila nga komona nga tambu Delta Force donc le grand léopard naza léopard
eloko efanisaka na RTG eza biloko wana te eza musala oyo nasalaka ya bien musala ya bon art na biso pe sans pouvoir osimba te ifo ozala ki ye derrière toi moto na moto aza na pouvoir na ye oyo ekumbaka masolo na ye ngai naza na pouvoir na nga oyo ekumbaka ngai ocomprendre naza na pouvoir na ngai mpona kozanga pouvoir na ye bon koma na kozala leader nazangi pouvoir mais il faut en pouvoir pour un leader. Oh, bongo barwa David bazwa qui kibo konzi kasi aza ina pouvoir. On comprend? Aza ina pouvoir. On comprend? Pakola kaye déjà. Azara déjà ne pakola mais mazana zamba. On comprend? Azara déjà ne pakola. Ti ayeko koma mukonzi ayeko diriger. Tu comprends? C'est bien que vous me dites, mais vous tu sais, na rectifier na lo moko au moins tant na lo baki likamuke po oyeba ke loko ke batu batanga na ina bango nyonso te mutu bayebi musalango baza pe bango nyonso te na félicitera mutu lokola président Elombe na président Rock Bordeaux batanga na ina balakisaka pene loko mpe batanga kuna oui basalaka musala kitoko na sepela na bona ndima bango mais ebelende baleki ngaka te bon pe bayebi ke baleki ngai te bon pe bayebi ke baleki ngai te basala musala bien me baleki ngai te donc na mondo ka nde na lobai ke tozali na masolo banzonzi donc na yaka te po batamite mama be balekaki trop ngai te na boya ko ya ba producteur ba koselanga makambo trop o nga na linga ko ya te na zorge na za trop bo ngai moko pona monaki ke ba balinga ngate boya ko koselanga makambo pa na bino d'être force ba mbongo bo pesa ka wana et pa na ya mona ngo ba mbongo mike ya ngwa ya osala te ba koseza lukuta ezana ngo pona bongo te bango nde balingaka te neti muto kwa dadi kitambala a muto ya koselanga ba makambo ebele pa ya ba producteur okoma e fona ba fe oh ye moko to kutana na émission za lo ba ke mo data oh makambo lobby ye trop bongai ye soke to bito ke na nzonzi ba pia $100 a olinga ngote est-ce ye dadi kitambala me manga na nzonzi ba pesa $100 na boyango isalama te donc makambo lukuta ba koselanga pa ba producteur yango na mona te no ni ba bana ko bangila savoir faire nanga et loko on azala nango ya on obaike ce producteur a découvrir d'être force akomaka bien soute za kalikamba komangelo muzute crayon pour qu'il manse que papa lobe crayon kakande atikela nga crayon okopaa ponga na za mwana ki manse que papa lobe ba msu bazanga ba père na bango ba uta wapi ngai mwana ki manse que papa lobe atikela nga ka crayon ki manse papa lobe papa na nga na yebi ke bane pa na eko komaka kana yebi ka mama okoma soko komango ce producteur a découvert que na komaka très bien et si le producteur a permis a pesinga confiance azu bato a pesa ki ba confiance bato a lukuta wana o ba kosa ga na kokoma ya lukuta scénario alignement moko tengama a ocha ba mupanzi ya ona ba ke banda osala banzonzi nanu conquérir film ba nigérien te film ba ivoirien te mais d'être force film na ngana Alexa na TV na conquérir film ba nigérien na ba ivoirien au moins te na l'équipe na ba filmer le fait bon na bika ke notala compter à zéro tozonga si matin na ba mama bonheur te ba courage te ba nini te ke ne rotala na compter à zéro espace d'être force za ozo groupe ke na ngo libanda ke ko tourner film libanda tiki kishasa na ke na zanga moko on a ko tourner film na zuna ke ko luka ba site ti na ngola na tourner film na ko luka ba site tournage nini asagi nini bima pe na batuni bakangola basali yango ayo mamnoza ba vidéo esa mema groupe nangola kwa ni bolo makambo lukutabo vidéo za mwana ngako kotsa polémique na makambo na te vidéo na mema groupe nangola te na lobi na yo toza ebele te zelana yone po yebite yono yebite bakenda kinde ba Congo soki na ba Congo ça va ko mema groupe nangola bakenda na groupe nangola te bakena na groupe na ngolate na ebisio ke mutu alibosa banda ko bimisa ba groupe alongoli groupe na Kishasa kena zana tolo ba vérité te mutu alibosa banda ko bimisa groupe alongoli groupe mobimba na Kishasa kena même l'intérieur basali un mois pour na tournage na zanga moko mutu ami bala luka ki alanda sala pe un mois te za Caleb amemi groupe ta musu ba beti ba une semaine o comprend mais ngana beta ba un mois mutu ami bala landa kanga eza Caleb pona ni to ka to sala to za na chaîne moko RTG World ba to la biso mukimomba nga to sa babiloko moko te monotonie botunaka Kishasa to tika bote photo bimaka mutazana kisangani ayoka kaka matadi
amoni ata matadi na image amatadi ezalaka boye mutu bazala na matadi amoni image ya kisangani okomaya mutu azala na kongo amoni angola angola ngo tolukaka bamongo tokufa tokota nde angola ngo nde ezalaka boye okomprendre ala nyango na image par rapport à travers Delta Force pour la ligne RTG ne muteko mema biso libanda mukili momba so tozali na chaîne moko locale kaka awa ta musu tenga to kina ba tournage au moins sika vision nde yaki na masolo wana po parmi ba chaîne ndenge yaki chaîne RTG ne mutabandaki na ba théâtre oyo ketanga koti na satellite na ba théâtre na kati ya satellite comme mutu esala nga mutu esala ki na mwe venage non il faut na profiter na satellite oyo na banda okendo tourner ba image pe libanda na tikala kana Kinshasa te na bino le théâtre zo futa te yo bando sala mamoyeni e kasi ndo lo bate tamba lo bate théâtre za o futa te kasi batika musala mbasala musala mususu te biso que ça soit ba souffrance ba makama so ndeni que ça soit soutien ya gouvernement zate na art ministère de culture art a soutenir biso te art na biso eza monde moko eza délaissé eza abandonné to bundana ba FOP so droit d'auteur to zo répéter to kotika ngote to kufela kana musala o to lela pe mutu te yango mona ka Delta Force tetia mabe donc ye moko ni sponsor ni producteur nazaka kawana et bella 30 ans wana osali 30 ans de carrière sans sponsor seul contre tous donc bango tous rankinier rankinier te sikoyo nazaka ngana rankina bango te to solo la be to pesa na bambo mutu azalaka présent na makamuto ba artiste Delta Force mais to solo la bien na makamwanzala na makamolia Delta Force boche musika soit découvrir mamolia au bonga avant ko leka biso po yebi mingi babanga ne bakisa domination ya na royi babango contrat bazo bakisa domination yo moite bato bakisi ndenge babwaka na ba maladi ba mbaso bango na bango kuna est-ce que Delta Force azala makamwana eso yo kata moko to actrice mo ya groupe Delta Force akoya na makamwana ezalaka te osala nzonzi nini deja te na bino na makamwa nzonzi na masola nzonzi tala te na sala film moko na Damien Dimonekeni Damien Dimonekeni bango ba yebe bato banzonzi bango bato ba mise Damien eko lukanga na ndaku wana za na ngiringiri musika alobi d'être na moni bona sali boy pona zwa numéro no ba comédien tout balingo pesa nga numéro na auto baza numéro na auto na sala exercice na simisi mwasi na ngana bana ba biki na parler na ba papier na générique fin mutra muta komelanga ta numéro mo pona bana ocha 4 numéro mutra muta zwa ta numéro mo ndeto récit ko zo ba numéro na bengi yo na yeko luko na ndako en tout cas wana sala ki film ya Fulangenge pasteur portugais. On comprend pasteur portugais na jouer qui on peut na portugais. Ya ba Delta Force na za eloko prouver te na sala tout. Na jouer ba rôle tout na sali tout ya moni. Na komi na moment na sala siko film ndenge président nga Masum de Brende ya la réaliser film Simon Gimao. Ngape na osala film ya Congo. Histoire na biso RDC minoko nyonso. Oyo lobama na RDC et lobama na kata film wana. Ko bete moto wa Luanda ibima portugais ndambo wana. Luanda akuta ma solo kala depuis 1990 na bana okenda Angola. Damien Dimonekeni yeko lukanga bina yeko zwayo po ozana batala il faut tourner film. Ngana ebisi Damien Dimonekeni nga alobi nga penza ko ya nzonzingi nga moko na ko yati sona baniko ke nzonzingi ngai moko bano tipa banda otika ba olobake leader na bangaza ko no lia ye moko bango pe ba oluka ba changer nzela ngai fona vanisa nanu base morale groupe vanda sona osala nzonzingi photo kabola 50% 50% ngana cha 50% ya groupe nanga yo po cha 50% ya acteur alibanda Damien Dimonekeni ndima yango atikela ngai scénario na komi malgré ye moi ke na ko bouleverser nga ko baksa ba tableau mususu alignement ndenga na préparer na cha groupe nanga mubimba ye pa Kongola mukili mobimba ya ba comédien nzonzi basala film wana ndoki ya mayele na mayela bondoki soko tuni titre wana ndoki ya mayele na mayela bondoki yango film na sara po producteur ya ka ver kasi ka tant to saline yango Damien Dimonekeni a continuer na masola présidence ba interdit ya ko bimaliso na kamera na nzela ta sala makamwana ami osala kama makamba ya présidence atika likuna ndesika masole sukela ka yangwana so les restes ba producteur ba banane ba major bisadidi ayebinga bien to vanda pe to sola boto beta kati na badali so tuna bango deta yaka pembe na bango te pona nini po bakadi ya baleki trop
tika nazala bote to vivre ne ba babanda liboso ne na tongi immeuble atongi immeuble d'État force ça comme patron to tamba ba yo komo ba masolo mususu to ba masolo théâtre bo azana comédien théâtre yo komi ko no beta su masolo mususu c'est que yo yela kinga pe na mamba polémique video yela nga mamba polémique toni hein yo to lo banini hein mutu ta tongi immeuble mutu ta sali boy mais kasa ba comédien ba so mapangu bazali na msalo yo zo boya mais siko yo moko loba kia to lingaka ko yeba te mutoyo aliaki nini na ndako na ye alalaki ndenge nini to mona na aka nde to mona abu biso nyonso tozanga ba charge kokana te biso nyonso vivaka même vite o comprendre mutu mususu akoki kosala eloko moko boye na nsima eloko ya asali wana aza na eloko mosusu asalaki oyo esoutenir ye ya pousse asala eloko wana oza commerçant te apene otokoloba oza commerçant te mosala noka yango mais yango nalobi ti naza commerçant te soki eza na mutu moko boye ntango mosusu alingai ngai mingi exemple yo lobi mama chanter na Suisse vedi talaka lokwa moto kwa mama chanter na Suisse ayebisa bilukela ngai mpenza dete abosala na émission ntango mosusu mama chanter na Suisse na souci ya mosala ongai asalaka kitoko akoloba dete force zwa code oyo et soutenir yo na musala so fona yako loba okana miso batu ke mama Chantal apesa ngai autant po lobi batu suba ke no kota diabo to balandela epe na ba famille ke yo komi ko bimisaka mbongo kote kuna ndeni nzonzingi ezofuta baninga mosusu nzonzingi ezofuta yo boyi mama na lobi na yo na boya nzonzingi te batu nde baboyisisa nga nzonzingi mpona motema mabe na bango bakoselanga makambo epa baproducteur oyo kangai te na explique nde natanga bakombo na bango nyonso neti na batsakala lisusu nalobaka bango na badadi kitamba loko ya koluka polémique polémique oto ako okimi na yo po mutu asomba lupango na mbongo nzonzingi azali eyebani ke sese akoma patron na nzonzingi yatre futa ye anama baka aske omoni ke yokosele makambo basala nzonzingi sese elekaka aka bato bayebi su mamba sese na théâtre mais nzonzingi asalaka mosusu ya théâtre te emonanaka suke na tv nakoyebisa o kutu ke zela nakoyebisa o ke so totandi baartiste ya nzonzingi mutu asala nzonzingi ebele koleka dadi kitamba na bana mibali aza te me nayebisi yo mutu asala nzonzingi ebele koleka dadi kitambala aza te koleka pe sakala azate koleka pe nani jani azate do ba mibali wa misano na bino na mona nzonzi batuna presque ba film belé bana misusu ba yesika masolo musu to kota na ba via batute vous comprenez to kota na ba via batute ma mususu eza ba vie privée vous comprenez kolobaka ate ko nzonzi mutesala ki boite to bo nzonzi te nzonzi eza mabete nzonzi ngede bango bana mibali misu basi babali bango na poto basi misu pe mibali babali bango na poto ona nzonzi c'est nzonzi ngela mabete efongola ba ouverture ba code o bango bazwa ngape na zalaka pe na posa un jour pe na zwa code wana ba misu ne baza na kini sans poto akoka osombela mbate akolata te vous comprenez masala ka théâtre bazwa d'occasion na mwa batu ya poto anase mwa libanga mwa collier so biso ba data force batu na poto te libanga ya poto te mais poto aya baza baza nango ya poto mais batindelo na muta poto te mais to komisaka atina suko tala soki mutuni na nga na kotanga azaka na poto atindela nga ba colito ba code ndeto osale mission so baza fona lancer libanga po soki libanga na kolobe ya ta mususu chic bazola comportement bizaela nzambe na ngola esili parfois 35 ans 30 ans de carrière obimisa banani na banani 30 ans de carrière yo yebi ba acteur na ngate oyebi Kadiambu yebi Lindalala oyebi Zoka oyebi Nifa bana misusu bagenda osala ba groupe wana malgré ba kokarate oyebi na tanga ba komona bango ezate mais ba misusu basala ba groupe ba koma pe ba présent ba groupe malgré ba kokarate po koka po ba leka na TV koleka na TV za koka ba yebi soko leka na TV za koka o mami na yo za oloba ba yebi soko leka na TV za koka yebi muto ko la présent ngalufa bavandaka na bango soki kombe ata ba 5 ans baleka na TVT mazaka ka artiste aza ko bosser kaka groupe na yepe ezalaka nango kaka tilelo koleka na TV zate kokoka bon kokezani na théâtre ki na sali troupe na lelo la patronne to mama mokambi groupe koto na kokite ta na somi moi espace nga 4 mois bala moko sa ko katana bongo batu kombe ba yepe bazwa be espace ngo bakokate ba groupe panzana ba chanda nzela ba komi ko kene ko jouer pa ya batu ou pas ces arts au somme espace est-ce que ces arts au somme espace là on peut ces arts bon wana za ngo makambo za oloba mais na monde oya art ba yebiso ka ke art eza facilité obimisa mutu ba ye ba yo Delta Force artiste
congolais artiste moko azalaka Delta Force ata na vu ya monango art bato bakoti tiango na loyenge na mbouteillage banini mais Delta Force atiaka mutu bayebi ye avant des facilité eza komba eza bitumba eza ka mbongo wana toza oloba ekoki kosala groupe evanda eza ka yango te. En tout cas toza koma mso déjà la suka parce que totemika en plein vent ne balingaka toloba en plein vent yango toza mso na balabala eza yango banda tozosisa na biso déjà na boyende ça va ke bovandi na bakiti boye moi teke toza na balabala ba moi biso maintenant toza na balabala na veni tonde chez Marie Béni hein na MB tovandi na biso libanda nango totelemi na biso to totelemi l'intérêt non pour la sa forme totelemi l'intérêt non pour la sa forme totelemi pas nga monsieur ezalika pour la sa forme ngena ya boyete. Et pour imaginer ça internet que nos potes éviter que bengi nga na lobby noni na bino to tourner tata lobby yo lobby nga te pardon lobby na za na contre-temps nga uto sala makamusu na bimena nga na uti ko sala noce na nga po na za na recrutement le 15 avril oyo na biki na benga batu baya le 15 avril awa na tonde pe kaka iska to uti awa na restaurant ya Marie Béni on comprend na bengi na osala recrutement entrée gratuit batubaya ya on a kendaki na salle émission et pas ya Esaïe et puis et pas ya Bonnette na RTNC hein yo qui préparer lobel ngeza mabe hein kasi yo logo la biloko na mikolinga soki pe batubala tabeta msu na ngana bonga mati na ngana bonga mati nga zanga simple na minute on na zabu na zanga simple poza to comme sur la souka na zanga simple pour la lati pantala avec church na zanga simple ya eza versa eza avec church baza Voici, baza ta no bien church church c'est les Dubaï, Mambeza Milena Grande Zoko. Ah non, il y a une émission là-bas, tu vas avec forme. C'est qu'elle fait la deuxième émission. Oh. C'est qu'elle fait la deuxième émission. Non, il y a un moté, on a foutu bien c'est du bois, et là il y a ma casse, on a pas baroko sanga. Ponga pena tolo banabi soso ni te, et ça on a ba leader, ndenge tozala kapena ba leader, ba msu bazui grâce ya olata bien. Po bazana batuna poto o balansa mabanga ba otindela bango bamsu ba grâce bazu grâce pe ya robima bima biso mambo ilamba ngai depuis nazale pa ki manseke papa lobe na joua film ya doucement musicien comprends doucement et binisa mukili momboyebi benna film na batan wana na époque wana so na banona combien wana tala neli na bana rolata na be mama bilamba te ta on ngana olata ba machuda ba Wilfried na oleka na ngona film ezama kama na lobelata film to ya to lobela makamba to kenelo ba mama bilamba ni tika bato ba mona ki ba lobaki Delta Force alata ki propre yo yeli suna makambo ngo sa émission sapologie to suki sina biso ke bon mama solo na ko bon biloko wana eza émission sapologie ya bon vertation wana ile kata ngwa kata kota vertation wana mama forme ya bo efasa ngote yango te to ya ko lobela makamba oye ko surprendre ngai na ba question na yo na yebi ndengo yelaki te mais ngana za kana pe près na tout on a un grand bagarre oh nyonso ko préparer so pe batinda kiyo et pas ya ba artiste wana po boyo kanga ngana loba vérité na banga mutute pe yo po lapitang lobi ba otindo lisusu okoyoka eza matata pour ça aussi na biso analyse nous sala lelo na théâtre ndenge bobanda ki bino bobanda kala na ndenge komeli lelo naza analyse au sa te tika biloko nyonso na bikata bilanga ebota na suka na ngomba oyeba mbuma malamu analyse ni na osala na terrain de toza tona biloko mabe na biloko malamu esama ba télévision musu batiki biloko ya salité lekaka ba omo ba yebi tina eza kolekela pona ba intérêt na bango on comprend siko ngana okene contredire ba ondeni mbongo azwaki wasalela ki chaîne ngate mutu na pesa ki tika biloko elekaka nyonso eza koleka ba mbuma malamu na ba mbuma mabe nemo pe na banzonzi nebo otala kuna bo otala biloko malamu na ya mabe suka nango lukuta lokola yaki nango na sincère Delta Force c'est la vérité oyo koya na escalier maleme te kokoma na oba otala aussi ko ba producteur ba kozana besoin Delta Force bazo banga masolo basi bayoka bazo yeba te est-ce que ba kosela yeba loba solo ba ko approcher ndenge ni ba producteur na yebi ke mikolo masolo komi nango na internet et puis bozwa kana bino batu ba bizuela te Delta Force azana groupe bien structuré oyo ezana ba document oyo l'état yebi na mboka oyo na futaka taxe à l'état donc groupe ezana mikanda producteur oye okuta un peu na mutu moko ezana groupe tune Alex mikanda ya groupe ne so ezana mikanda
au ministère de la Culture a rébellié na statut bien légalisé dans hôtel de ville nga Delta Force na zango lokwa masole komi na ngona ba net boy donc nga na kimanzo nzingite na boya peo na zala ogeyete ki bongai te po ba cacher soki eza ndeni te cacher ko za na muke me balobi zanga mbongo meza na batu relation leki tout na kata banzonzi mpe na ko sala pe ba relation na batu misusu na zana bango pe leloté donc ngana ko boya relation na batu te po musalo pe to sala na télévision ta musu pe za oleka nango yo fele bongo nzonzi so na ba pesi mbongo ngate za ya muke na boya ngo pona ni na boya ngo te na boya ngo te batu ande ba koselanga makambo po ba kima koyeba na nga mingi soko za na besoin to travailler mekanga benga nga numéro na ngai 00243 99 99 091 77 00243 99 99 091 77 ou bien au Beninga na 00243 89 81 72 190 243 89 81 72 190 tobeta masolo kati même mabanga banini masolo ngo ya ona lobike musala na nga solo ngo mona nga ke na komaka bien kotaka na YouTube beta théâtre Delta Force ba théâtre na ngai ORTJ kotsa internet ekobima tala ata épisode moko otala so Delta Force akomane surtout mikolo toza na compteur à 0 natindika atala compteur à 0 film ya 2016 kota beta compteur à 0 donc théâtre Delta Force bongo beta compteur à 0 talango yango za oleka mikolo bon yo moko juger au mona pe numéro wana obenganga toujours donc moi na bandeko ni surtout bazana poto o bokobuta l'émission oyo so bo sepeli na ngai bopesa merci et pas à Yvonne la patronne ou à Lukanga tout ça l'émission so bo sepete ska mona lobe mabe bo limbisanga pona za la rapé très chaud na za bena chaud qui chaud na ngape yango mo pe ba msupe ba bangila donc na za chaud so na lobe mabe côté moko bo limbisanga to za batu donc toza batu toza batu donc toza wana erreur ezana opona tout le monde na ko sala erreur mo bo limbisa ngai penza côté na sali erreur côté na lobby bien bo féliciter ngana ozelaka ba commentaire l'émission na kotala neni bo commentaire yango soki eza bien to eza mabe et si aloba mabe boye sanga prochainement sur la salle émission na lo babel so bongo te mais si kana lo ba malamu bo encourager ngana continuer ko lo babongo merci biso to pesi merci ndondi maki invitation na biso lelo tozio penza libanda en plein vending ezala kaka toza na bandal merci na base alition avec ma caméra merci na grande merci na Dimi Batista na Hollande merci na Célé Dibois merci na babonné nyonso image ya Congo tokutani mbala sima rendez-vous ezaka moko chaque jour na image ya Congo et mezo kota yo za bisabonaka mbangu merci na grande merci na batu nyonso balingara à la patronne tokutani mbala sima on va. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokona na te kokona ngomba te ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte.